Ngolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba Alléluia amen Alléluia amen Kembona Yahweh Joie de vous savoir, très nombreux et fidèles internautes, et bienvenue dans le cadre de votre émission Facilité à travers Cynthia Bombo d'écoute et gens de charger braquet. Merci d'avoir aimé votre émission Facilité, merci d'avoir aimé votre site RD Congo Info. Merci beaucoup d'avoir abonné na bisoni surtout au Bolingaka RD Congo vraiment toujours s'abonnaka toujours na site na mino RD Congo babi ke yako kama vraiment ezala mingité babi o abino Cynthia Bombo yoyo fi o abimisaka ba vérité akenda ko kundelo ko surtout o ba bombo ibimani surtout na poisa babi ke lelo oyo tozali le 28 janvier 2017 toza awa bino ngozomona vuma nafandi na tombo ya ser na biso marmisam o toloba keke engeza le 16 janvier oyo tosala ka ngote vraiment ezala kande bat balobe kande ezala melelo le 28 yango oyo ser na biso akokisaki inane le 16 le 28 zaki jour oyo fait batela e Pierre Tombai na ye o bino ngozomona vraiment azaki ser oyo asala makamba mingi na monde entier asani makamba mingi ya bikisi bato na banzembo na ye bato bakanga ba nzembo na ye mais lelo oyo toyo awa na Pierre Tombai na ye pour toujours na ko sala ba œuvre ya ko lakisa musala o ya salaki yango le futu eze ko futa ye ti na suka yango bino ngozo mona vraiment ya minga ko leveza te on est là vraiment avec Cynthia Bombo de coups bien chargé merci beaucoup vraiment wana na moni vie na ngai moko babike 3 fois boss c'est ça ngati babike ya yo Cynthia Bombo yo vraiment Cynthia no yo bi Cynthia toujours makasi bendele koyate ibenge toujours mon cordon ya yo Cynthia Bombo yo vraiment bien mozo mona vraiment minga olebeza te bien mozo mona monument o ya ser Marie-Missam vraiment on est là vraiment bientôt là vraiment bokoyoka ba témoignage ebele na bat oyo ba yebi makamsera ser Marie-Missam masala bien mozo mona vraiment bike toza wana que ça soit ezaki na mboka ni to chaka makolo vraiment to chaka makolo toza wana ma à bientôt là bozoka ba témoignage na ye pe discours. Bonjour madame. Oui, bonjour. Plaisir makasi ya komona lelo o toza métropole tuni toyeba tomoni o pembeni pe en plus olati teni toyebite oza sécurité oza fi oza sa sécurité ou bien zandini. Non, bonjour, même pas. Non, sa sécurité était pendant la cérémonie à ouverture. Et cérémonie à dépôt, il y a Pierre Tombal, il y a Sœur Marie-Missam. Alors, Sœur Marie-Missam, tu banda qui naie, tu es en train de se faire ça, ouais. Donc je pense que c'est ça, ouais. Tu quoi, tu banda qui a on est bandeli, la clôture peut fallait tout ça là. Pour na casse-poussière, oyo, un franc c'est à et quoi sécurité, un franc c'est à équipe à ma casse à déco. Voilà, ça équipe à ma casse à déco, bah yebi donc ouais yebi M France, à yebi misala M France. Toye pour la quoi embellir, ils alla bien, donc pour ils alla bien la magambeta de décoration pour M France. C'est pourquoi mon tolati vraiment pour na batubaye bake o yonde za œuvre ya M France. Ouais, c'est bon qui to bon bien œuvre. Souvenir ni o yo za nango pour na ser na biso mangu que ça soit tanzembo na ye o yimba tamanzi moni wanda. Ah, malheureusement ko yimba nde na yebi mingi te, mais ba souvenir est tellement ébélé. D'abord la sœur Marie-Missam Mwazala qui une amie à ma mère, Marie-France dont on parle, donc ba souvenir na yé ébélé. Ébélé pe ya malamu koleka. C'est pourquoi on dit malgré moi il te dit ko kita musika en nécropole, c'est pas facile hein. Voilà, donc ba souvenir il y a ébélé les qui m'a cassé. Ndeyango selto yawa. Merci beaucoup vraiment on est là babike on est là vraiment vers Cynthia Bombo babike bozomona soki totai na ngamu na biso wana tozomona vie na biso babike vie na biso o atika biso vraiment et ça car vraiment pas mingi makasi vraiment vie na biso kese mené ya tombo na pe yango babike Cynthia Bombo aza wana toujours tokola sabino vraiment parce que bazaki bato bazaki pe cher vraiment le quoi toza ana métropole les akiem surtout beta pe tour bientôt là tozo beta tour na tombo ya papa ou mo babike ve cool vraiment bota la tatombo ya papa na biso vraiment quand des atu vraiment beaucoup date nga Cynthia Bombo na boki coup de bon bino boka coup date vraiment bien nga ba bito ko Basile tala ya yo Cynthia yo vraiment tozo kende vraiment on a pour na kota la Pierre Tombai ya bien na biso papa
wemba o aza papa nanga aza papa ya bato bile moi toza vraiment liboso ya papa babike toujours respect na papa babi respect na papa wana bato moni papa wemba papa o asani makambo ebele babi vieux beaucoup vraiment Cynthia Bombo pa babike ya ye akotika te aza wana toujours pona kolakisa bino toujours babilili ka ndenge ezalaka vraiment aza papa o asama makambo mingi vraiment na monde entier partout dans le monde o bato bayebi vraiment on est là vraiment merci beaucoup na saison garde mon boss 3 fois boss babi yo Cynthia yo chucha papa on est là vraiment tozo tambola ka ndenge ezalaka vraiment na kolakisa bino esengena na lakisa nga bomba kate to bisane sona poisa merci beaucoup. Merci. Ata oye na basoka na bambeli na banini okokweyisa merci ya bato te. Dans la génération oyo ya biso ndenge totelemi ndenge tozokotia pierre basala tokendaka mais yebake oyo tosala ya mari eza souvenir ya banzembo nyonso eza souvenir ya kolela ya bato na nyonso esalama mpo ete yango ekotela mitema na biso. Merci Nzambe po apesi yo motema ya kotika nyonso oyo ya nesiko toye kosala te mpona mboko batei baza ebele na ya positif na ya négatif oyo balobake laisser les morts soki bamort baza banani toyebike biso nyonso toza bavivant na baoyo bakufa na yesu na biso donc mosala tozosala eza mboko makasi. Ok, tokobenga bongo représentant ya famille aya koza malongo. Naozana maloba mingi ya koloba te yoloka liboso na koremercier d'abord Nzambe oyo asangisi biso lelo awa na symbole monene oyo asili kosala na nzoto ya Marie. Si n'était cela, et en plus encore, il est normal, ces œuvres continueront toujours à manifester l'édification des âmes captifs, à continuer toujours pour évangéliser, et cela, ce serait toujours pour la gloire de Dieu. Et en fait, nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Cette fleur qui nous a quittés ne peut que nous ramener simplement la nativité et la naturalité de l'amour et de l'unité. Là, le président de la FCC, moi je vais merci. La candidature dans un ami qui a le la famille garder l'amour et pour la biso parce que ça qui fait na biso pour commenter le niveau où il y a pierre tombale na cimetière na tombe ya servante na ye au biso nyonso to de la qui peut tout pour les lativelo pe koyeba susko leng sa famille que to kangami kaka na bomoko na biso nzamba zali Maria ke mekozana famille munene o ezali ba mission chrétien commençant par moi-même les loto lobby eza susu marita buluka biso pona lisungi to problème ezali eza famille tozana mwana tikali rita zali mwana sengela za na vie ya bien azape na posa na biso pe famille compté et que am c'est wana ce qui Maria zate biso tozali na butu na moi kande tozala kitango obseke salama kiti le loto kotika na tamukete nzamba pambola bita apambola bino nyonso pe bande ko nyonso o baye o ba surtout presse nzamba pambola bino pe so mingi za o nyonso bazolanda biso toza toujours bomoko voilà. Et na remercier famille surtout pour la confiance au bapesa biso au bande bandeliti mokolo lelo tiko koma lelo to moni que objectif ezali atteint en tout cas nous avons pas mon labino mingi merci beaucoup. Merci. Est-ce que onkolo tika teminoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikela mo nyonso ya mokili egumbamela yo poyo nde obongi nango basantu nyonso toyemba
Alléluia. Amen. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo. Haleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Haleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Makambo nyonso salaka etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Alléluia, alléluia, toyemi alléluia. Esa lokotanga na se asukali tutena kayo apesa makombo asika nango na yembeli Yesu elika ya basantu na emela ngaye oyeno nanga ya sika. Ndeko manyuso kokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe kwende mokokisi na nyonso. Aloba koloba eza nango ebele ebite na banda na wabio aloba mpe nini mama sosalaka mponanga osalelanga ya kokangoa osalelanga ya minene balobeni mati motema yango na yembeli yo. Alléluia, alléluia. Ça continue à briller et que les chansons touchent les âmes des autres. En ce moment de sacrifice, laisse que tout le monde reste dans la soumission et la discipline afin que ce travail monte autour de toi et devant toi. Seigneur, en pensant à elle, si elle vivait, elle a besoin de ses enfants, les enfants mis au monde et les enfants qu'elle a aimés. Elle a besoin du monde et du peuple qu'elle a enseigné. Laisse que le désir de son cœur s'accomplisse à travers les chansons qui continuent. Au nom de Jésus, je bénis Seigneur ce groupe où elle a été musicienne. Ouvre les yeux des musiciens en ces jours pour que le travail qu'ils font aujourd'hui, qu'ils le sachent que ce travail est de l'éternité. Et que la discipline et la paix entrent dans ce travail. Au nom de Jésus, nous avons prié pour ce monument, que ça brille, que ça touche le cœur d'âge en âge, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, tous les ça, Ruth, moi et ma soeur Marie, azokata liba, laisse-moi te dévoiler. Mama, ekbalitada.
Désiré. Le grand frère de la sœur Baptiste Samou, le frère Désiré, a dévoilé mausolée dans l'islam. Frère, je ne sais pas si la sœur Rita dans la famille. Pardon, c'est merci pour ta victoire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. mingi na bana nzambe nyonso ndenge toza kolanda mosala oyo Sœur Marie auti kosala. Merci mingi mpe tosengi epa na bino kokoba kobatela témoignage ya sœur na biso ti na badernier jour na ye lelo ye aza te mais loyembo nzokoba koteya biso vraiment bobatela témoignage na ye likambo ya Roger, bonjour. Bonjour, Ligodi. Oui, plaisir makasa komono ana métropole, to mono ana métropole to ebité oye pour na Sœur Marie ko to yesu ko tela Pierre Tomba ina vraiment ya sika vraiment tala batini belé ba yebi to komona plaisir makasa komona Pierre Roger katina biso awa. Non, c'est Pierre Roger, c'est un homme social. Pierre Roger, c'est un garçon très social. Moto à partager à événement, surtout à Mokilna, quel que soit événement de malheur ou de bonheur. Donc, Tozarawana, la Sœur Marie, Azaki, grande chanteuse Yambo Kanabiso, Atea Biso, surtout Nanzela Loyembo. Et les lots, Nzamba Bengaye, donc les lots, la famille, et le baki qui baya Kocha, Toya Pierre Tombal, et la Sœur Marie, donc Pierre Roger n'a pas de l'indifférente. Il y a un moni Pierre Roger Nazaliawa, juste pour qu'elle ait participé na Pierre Tombal et la Sœur Marie Bissam, quoi, voilà. Nze monini o ya Sœur Marie o yo vraiment o kangaka tango yemba kango vraiment o to bi banze mebele o yebikisa ka batu e sala pe bikamo vraiment à travers ba chanson na yi. Saison séchée à la cape, saison de pluie.
Tanga moye ezalaka pe tanga butu ezali yo. Mwasi na mobali yo likolo pe na se. Mabe na malamu nzambe pe satan. Ebale pe bozilo mozwi pe mobola. Mokuse pe molaye o monene pe mokeo. Yaya pe leki yango babengi yango la loi de la nature o mama. Isabelle, la Sainte Marie a été son banzembo belé, bavalé à baka. Sainte Marie a été banzembo pendé belé surtout premier album na ewana. Oh yo pendé oh et ça la biso pendé plaisir et bon maka. Oh va partir le morceau le va. Oui, irai-je encore Seigneur au fond de la mer toi. Tiens oh au moment de la bras, papa tu vois ça, même au fond de l'abîme, tiens oh, yeah 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 yeah. Tu as l'émotion donc merci vraiment. Merci vraiment. Merci beaucoup vraiment, on est là vraiment babique et ça a vraiment passe mini vraiment na monté ba. Ça va toujours être condamné. Bah pour l'indice Marie a zane ne bembete aye ko le kabe bimbe monsieur ya. Le pour dire que jusqu'à aujourd'hui la sœur est aimée. Parce qu'on continue à continuer à faire yango ça va na roloba tozaki na capacité à ta mon côté ça va ya pour satisfaire batunyo so ba comment donc ce que moi imperfection ezalaki va comprendre que Congo est monene qui ça c'est monene ata ko tunta pesa ki 10 bis ngé ko raté alors yango to ba merci beaucoup na bandeko baye pena c'est bon moni nous sommes les salami na famille c'est bon parce que nous allons aux embouteillages nous sommes les na mota ya moto comme moi avant mais ba y na embouteillage surtout que le lopé samedi comprenez nzela chango za toujours prendre biso ndenge komi boye na suka biso to moni vraiment merci 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 ba kombo na yo loba kombo na ngai tout au bolinga kabiso au bolinga toujours RT Congo Info vraiment merci beaucoup na surtout bolanda qui mission amino facilité au bolinga ka sœur Marie Missam bilmo boni makambo e bon maman vraiment et bien surtout vraiment na poisa vraiment merci beaucoup na César Gadze mon boss 3 fois boss babi chuchop papa yo Cynthia yo vraiment merci beaucoup na CD Gol les métino CD Gol les métino papa la profina pourquoi pas mon cordon babi bengue toujours vraiment place aux alliés vraiment ba mbote Congo Info